Le théâtre congolais, sur le vérité, porter les millions. Le théâtre congolais, sur le beli moutoumoko vérité, on benga ba massa na ba génération na bango, et tu na bo finaye, et c'est erreur grave. Bakuna kansa bato ba tourner chaque jour, ne ba vivre bien na kamwe, muto tourner chaque jour maleli nzala. Bongo siko biso to tourner te to lobani. Bakena na kombo na na twanda kwa nganga. Oh. Na uto yeba okande na kibu. Oh, papa. Soki mama na ngai. Twanda me yaya pe, yaya ngo pe. Bafuta ye bafuta ga koleka ngai. Imute ya mabe na théâtre mama ngana na bandi siko koloba. Pe na yebi mona njolo baloba boy. Oyoka ke bafuninga na pa. Botan bato babelaka, oyebi ke mutala mo akoti hôpital mo senga aide ba maman livre. Bino bozeleni. To suka peso muta suka loba te. Ala lobi na mabete. Ya o ya lobi muta tinde paza te. Ya lobi na. Na ko fungula sima te pona ke poto. Bala so fungula sima te pona ke poto. Ba wana ba fungula sima ko ke na poto. Eh, nga lobi na. Mais azala na douleur. Mwana kufa na na vage bakunda mwana. Mona pete. Obotaka mwana moko. Bana mwana kufa na beti nani. Ya solo. Bongo na yeba nte oyeba na te. So nazaki muta tutu. Ero me ba okangisa ba mbongo ba groupe si ba salaki. Nga na yeba ni te. Mais président puis de là yaki quand même. Ya kozanga te. Na pesa nga passe mo na vie. Mais moi na ngana alakisa nga ke po nyonso na sala efutanga te. Ah, na ndeni. Balok tala nombo. Na nyonso sala efuta ote na ndeni. O mwana laksa. Ata mes condoléances ya yaya rien 12 ko. Okotambola na Kolo Group. Bapese $1000. Yo kanti opesa nga $500. Attends, peu 500 te mais yo pour se retrouver quand même aux appels non. Opesa nga pe 30 50. Ah, na bana na futela $1000. À vrai dire to vivre bien te. Siko ba biso ba hotel ma to ba maestro ba maître. Hotel la théâtre te po net nga boye na tourna sur na chaîne na mutu te. Ah, mais pas pour David Delon. Et na pesa na tin comme mutu te. Na bien tourna sur na ba chaîne na ba tout te. Bienvenue dans notre nouvelle émission Soukana Masolo avec votre humble servante Francine Yamboke. Donc, on continue toujours à s'abonner à la chaîne Abisso. Tout le monde à la télévision, vous avez vraiment décidé de émission, il y a bien d'actualité, il y a bien donc bagag moro, il y a bien nyoso, vous avez besoin de la chaîne Abisso, tout le monde à la télévision, aroma. Beaucoup se retrouver, vous s'abonner tellement belé, vraiment là je salue. Ma maman chérie, maman Ruth, ma comment on appelle ça en beauté belé, la maman de tous. Et puis, ma caméra, na moni bongo message donné, ma weja na personne en beauté belé, puis sans oublier honorable parti na personne en beauté belé quand on est sabino on a pensé la mboke ceux qui n'a bien invité dans ce qui a spécial pe professionnel lelo naza moko ya ba comédien na biso na kombo ya Balox ba obayebi pete bon découvrir en émission na biso suka na masolo naza déjà na invité na ngai s'il vous plaît ma weja panzela nga caméra na kotsa invité na ngai bonjour Balox. Bonjour maman na posi. Bonne santé. Zamba obatela. Est-ce que mon sous lelo hein? Oui, artiste Balox so benga na ko découvrir yo po babona biso mbali boso to yambo na chaîne biso bangi ba découvrir Balox aza nani artiste comédien au banda théâtre no wapi mais quand peut expliquer ba abonné à tout le monde à télévision bangi ba découvrir yo. Ouais. Merci ma Priscille. Après Balox c'est mon mimba on fait des lauriers na banda théâtre pas Charlie non vu de loin. Donc banda maman pas vu de loin. Ouais, ngala banda théâtre maman. Ah ok, tu sais que vous n'avez pas posé envie de loin. Combien des années déjà? Ok, d'abord 13 ans. Pas 13 ans. Et là, on est pour ça qu'il y a ça théâtre. Il y a beaucoup de gens qui ont ça théâtre ou bien il y a des gens qui ont habité au ça théâtre. Là, on est pour ça. C'est un ballon. Ballon. Histoire, on peut déjà tout, mais moi, je suis ok. Un pire petit à vieux, on a mis ta balle, on n'a pas vieux. Et les gens qui boulot, on est côté les gens. Et poussé na sala tambo na vu omoni no sa ba comédie na e puis ba comédie de coach pe ça peut être destin na ngai destin na ouais te quoi mambo na sala c'est bon donc tu le lo ma ça va mais to ka ba mungu c'est comme solo ngwe wana le panga famille balongwa te ah ozakaka panga famille
soki efutela mutu to na vi fo akende ofutela so esimbi te ozongi so babiso so toke efutela tozonga su bashe biso te kwa mpaka famille eza nango Charline on vit de loin mokola mayele ya baleki baboa bandima aigle mokimbango ya nongi balox na miniti osiko so omoni kete na miniti oyo nakoki nakende kofutela moyokende eza te nasalaka ya makambo privé yanga moko esimbaka deja biso toya bato te todiembelaka bato nga asalaka makambo oyo nga nameka étoile na nganga moko okutaka na tournage ti eya siko makambo na ngai naosala makambo na bayaya po vie ya branchaki biso deja nga azaka teke parachute todiembela asilika ata mona mpe mabete nde bosala ye alobaka deja ke aforma biso balider asilikaka te kuna eza mouvement eza na facilité kuna nde donc okosala tout mais ezalaka na reconnaissance kote outi quoi vraiment donc za reconnaissance bisiko obimeli nga aboya na bato te nabudaka na bato te soki obandi oboya bato soki papa na mama babota yo obude bango mpe président videlo azalaka idole na yo nga idole na nga loko ape ezalaka nga moko yo moko sundeni okoya na ngai ebimisa mpe bato bagere na ngai ebele alge bango babimaya liboso nga azalaki nongo na palais bato nga nazalaki deya na youtube bato idole na nga babimaka na bango deja nga moko kolo makambo nalaka no na kulise donc nazwi kombo yango ekoma osala mais baoyo bayebi kua na maître yo oza na idole te so nabi na idole te na okosa mais tozala bamesure ya kolinga te nayebi ke vela va joua bien 2 minutes ajoua bien natalatala mpe ensemblement ya bato na siko nabimisa nga moko nde bato mpe balula bakomanga yo otali bango nyonso wana omélangefunanga mona tiwa omitie yo moko mpe na kati natalaki bato mpo nazala na mayele oyo naa nango so nabi natalaki bato te na kokosa natalaki bato mpo nazala na mayele oyo naa nango soki fo baancien bazala mpo banouveau mpe baya mais apparemment c'est comme si na théâtre vraiment mofutama bien te na ndeni oyo bato mingi théâtre balelaka omona moto aoleka na tv star mais so otali bisika obimela ondima te omonaka déjà ti omonaka déjà nde tovivaka mpo na nga otalaka mamba ndenge otambola yo moko oza na kati no ifo omeka mpe koexplike biso ofutamaka te donc boza na vi moko ya bien te nde tomonaki mama aida mpe alekaki na émission alobi donc ye afutela ndako ya $20 mais aza incapable yo afutela ndako ya $20 mais kota président esobe vraiment est ce que donc mama aida moko ozala ma incapable afutela ndako ya $20 nga na otalisa opembe mo boye tous les présidents ya monde babénéfice ezalaka ya bango ya solo abi tous les présidents ya monde ezala wapi po oyebika aza président omonake bénéfice ezalaka mingi ya bango mpo bango nde bakolo masolo okoloba lokola napesa exemple moko bayer na locataire baka na bénéfice moko te comprendre ntango tozotravaille pa bato boyebake biso na bato wana tozala vie moko te bato wana bakozala mpe na vie na bango biso mpe tozala na vie na so okute na moto aza bien omonake ozala na vie moko mystique mais makambo yango kaka ndeti flou neti flou nde nisusu explike biso clair pembe biso tolingaka koloba mingi vérité mais ntango tobanda oloba makambo yango ekóma so ndeni mongamba atikalaka kaka mongamba nga namona te mongamba aleka bosi na mbongo lobaki eza étoile ya nzambe moto asala bongo comprendre tokotambola na kolo groupe bapesi $1000 yo kana tia kopesa nga $500 ata mpe 500 te mais oyo mpe okose retrouve quand même oza mpe opesanga mpe 30-50 ona na bana nafutela $1000 yake mpe so 30 ozwango ya solo baloxola pembe $1000 ape so 30 yango wana bosufraka ko nga nasufraka na nga te nga nde na vivaka oyo nzambe apesi nga na vivaka oyo oyebi so otali ya na touche moke na baeglise nde tozalaka omonaka epai ndenge ebandaka frère otanda bakiti biso tu frère tolenda nzambe osala pa ya bandi ofutela frère wana atanda bakiti aka aluka te pa ya bandi otambola na mituka
frère wana aka locataire mais église à lelo pe comment nango mo pasteur frère asombi mapango on a fait ce exemple clé na bokota ba détail na bino bato ba théâtre po bino bokanisaka bato moyen ngaka na saka théâtre mais na monde ba théâtre pe mamu na lobaka non na loba te alina banda siko koloba OK à vrai dire to vivre bien te siko ba biso ba hôtel ma to ba maestro ba maître totelaka théâtre te po neti nga boye na tourna su na chaîne ya mutu te oh mais pas poste David Elo te na tangi koma mutu te na bi na tourna su na ba chaîne ya bato te mais na vivaka siko ndeni po na koko so okangi na gauche na ofungola droite nga bokosela nga likita bofini nde bolobo bofini mais nga na bino tofutela bandaka baprix moko msunga kuna liki okomprendre donc nga na bi moto abomanga ezaka nzambe mpe moto afinanga ezaka nzambe bolamo oyo nasala nazela réponse pa motu te pa nzambe tosufraka na moral na makambo ebele bato basungaka biso eza bakombata na badiaspora na bato oyo tobwakaka ozo comprendre sikoyo na théâtre congolais so olobi vérité baotelemela yo na théâtre congolais so olobeli mutu moko vérité obengabenga bamasa na bagénération na bango etwana bofina ye eza erreur grave opapa aboti mwane makoma oluka so aboma ye bobosani ke na papa na mwana todepandaka pa nzambe so mutu alobi vérité aza na makambo oyo amoni nga na confirme yango te tolala esika moko te tokutanaka kaka na mosala nga kuna kanisa bato batourna chaque jour nde bavivaka bien na kamwe moto atourna chaque jour maleli nzala bongo sikoyo biso totournaka te toloba nini yaomoni nga na boya na ngai makambo ya kolela o eza mutu mosusu na théâtre aza aleki oyo na succès aleki oyo na mbongo mamitiki na ye obundisa okaa moto ase ayebi biso bapropose biso mpe makambo na batéâtre tofina yango lelo ya mosusu nga mosusu na page nanga loksa kenda pena ana nga po page nanga etalama page abola se etalama tiktok nanga etalama chaîne nanga balokski mbangu tv etalamaka so otali na bachaîne nanga totourna bongo star ate me biloko nanga etalamaka ata na beti div di wana deja bato na ngai conseil na opesa mare na biso na vi kotelelaka bato te oza artiste okufa artiste bunda mere wana bato poto baza fiere mpona biso bafidèle mpona biso batindelaka biso mpe bamoke kreye moninga nakenda kosoma makala na bako nga na bolasi tobukaka pena mpeka tokoti na bazamba topeye makala na bafufu ti ozela nga nayebisako na ye osenga bino bapardo nakoya te so nakomi na mboka nakosoma makala natambola na telefone na ngai tosala bavideo nabwaki na bapage naaka na actualité nga sikoyo ndenge bateya ngai balakisanga kaka nzambe ne maître seki maître na ngai alaka na ye mokolo nzambe alobaki abare nga abare na ye nga na soki bato basangani mpo bahumilie nga baosala erreur mpo na odistraire bango bino boconcentre oyebi ke nga bakenda na nkombo na nga na 3 ndako ya nganga nauti oyeba okaa nde na kibwe oyo papa soki mama na ngai 3 ndako me yaya mpe ya yango mpe ye bafutaka ye koleka ngai aza na mituka aza na mapangu na ye me alandaka nga comprendre ke naa nanga maître comprendre biso baoyo baespace oyo ozala mingi te mpo 2019 2020 2021 balox ya teinture ya rose namona mutu moko te nga benda bato na théâtre me na présente comprendre imutema mabe na théâtre nga na bandi siko koloba mpe nayebi mwina njo olobaloba boye oyokake bafuni nga na parke na bando tenga na bakombo na bango yango moni baotourne chaque jour ma vie na bango mo ezala bien bomataka bamoto tosalaka bacroisement bolelaka kaka siko nga atourna chaque jour te me na vivaka na nga mpe kaka mwani peut-être bakomataka mpo bamoni ozala ma poche na président fidelo te nga kutu na na maître banda kokola na nga bitumba ya nango kaka so moto abundisa nga nabangaka na nga te comprendre nabangaka na nga te donc mare na biso so ozwi mwa moke bapesaka biso wana
bunda lukata mwa matembele moko kosala fierté mo eloko moko oteka po odégage bamakambo yango po elukeli ye problème makasi soki mpe eza vérité nayebi te soki mpe eza lukuta nakovandela yango te. Vraiment, est-ce que vraiment makambo wa Maïda sali wana est-ce que ezalaki vraiment normal il fallait kana oka na télé ou bien ezalaki vraiment ça bon tant bato babelaka boyebi ke moto ana mwana koti hôpital amosenga aide ba mama olive bino bozela nini tosuka mpenza moto asuki aloba te alobi ne mabe te ye oyo ye alobi moto atindi ye mpe aza te ye alobi na ye mais afingisi groupe pe afingisi président makasi afingisi président vraiment wafo tuna mama Ida so afingisi mais tala nde président aleka na émission alobi ke eza likuta ovandela bamambo te nga atalisi yo toka na bénéfice te bénéfice na biso nde tobimaka libanda. D'accord, merci beaucoup Balok. Vous avez vraiment ba ena makasi pour na ko comment dirais-je ko sanga na ko savoir même bagage na bisa yo. Mutu muso sunga na vie, ndeti nga ba te belé na sunga na vie ba tielanga masasi. Bango pe bango ma obendisanga, mais ba bosani o na salaka bango na bandozo ngo ba nzambe na boate. Bando mundaka na nzambe. On est moto fini, on nga mutako finanga la. Obino mo boyana ya ofinana so botali top wala na ngoti siko boate ko bolandela na ba vina bino bolandela na distraire bino bongo na ko suma ba makala ba fufu na oteka na ozwala na futa pale na osa pe makamu siko bino bolandaka to finaka boko tapenda kangango ko bona yo kana te ata ate na yoga na ngadi boka ngapenza ya makala na fufu vraiment boka ngo siko pe muta bloquer kombo na ngaza te ba jemi kemke bosaje ba banjili brasserie ba kasangulu na bambanza ngongo nage bango ndene lie bane na beta inani mbe baba inani na bandamu na tourna te mais na vivandeni so na tebe ona na page tala mama kasi fort mais ba kombo nango bokende ochonga ko yango na pesa annonce mo bobo mututu o abelelaka ba kombo ya bakoko na théâtre ya ke bakoyoka ye lisusu bakoyoka ye lisusu te yo tozawa banganga bakoma okufa oyebi te nganga na fe na ye biso nzambe un jour lelo te lobi te akosalaka eloko omoni molongi ata na suka aganyaka kaka aganyaka so deya moto nasila bofinanga me naotia mpo na obeta su malos ya kini na mone ba 6e mois le 30 wala kutu ya mbanza ngungu so muto bofini mais na beta sko basali o bino bokobeta te bato bofini so bosangani ebele te bokobeta na bilongo te so biso tobeta okanga na bolasi so bino boyebele ngani na ochaka badati na bolasi bino pe bochaka badati bobenga te tobenga o te bosala mamo biso tokosala samba kombo nde boloba bwana succès bwana tout mais bwana esprit na courage kolekanga na bolasi kaka te. Vraiment. Donc, beaucoup de courage vraiment dans le sala, dans mon équipe, vraiment qui toko, hein. Et ce qui m'a belé kumisinga te maye kumisama. So maye boy likolo eloba. To chest e komi sko ya tembe. Moni mon na bango ya buzoba o. Bagenda ko simba ba biloko na bango. So zo simba nango sute bakana na bango tu wana bakomo la etango ba biso ba o. Na tindaki mutu. Oh. To ke no sula mamuna yo moko. Yindeli yo kando ko mochapa na ngabe ngana telemela bino na pesa aka badim o atambola mabe akabwani na ngana senga ngo deja pe muto awa linganga na profil na senga nzamba kabulani ka biso. Mais to ça kaka vraiment merci beaucoup artiste Balox mais qu'un peu ko expliquer biso ba difficulté ni vraiment beaucoup dans nango na théâtre ba matériel ya moi ya bien pena ezaza nango na théâtre ba chombo kutu banjo aider biso moi mona ka boko o tourner scène mo fait bo décor ngo bloka ko baye ma moi ba makokyo na mike ozanga ngo mais à fur et à mesure biso mo to luka ko bunda po eloko na yo nga kolinga te ba banda ko na yo mo fo banda na po muto aya na li est-ce que ba biso ba oyo ata na tika linga moko na osaka pe na osala makamo oza sûr na yo makasi non tel ça omoni pe ona lati oyo azane Simon Kimbangu yanga OK namoni oyo eza bakoko nanga
confiance na ngai eza sikoyo mpa nzambe ya likolo oyo bakoko baa na ngai bayokaka ngai bato bakomona nakeka batuka bakongo bayokasi oka nakesi bakisi nakenda kosoma bafufu na wana makala bojo baoyokaki ovoyage matya avion oke mikili wana ya destin nzambe nga nakofungula nsima te mpona kepoto balakisa bafungula nsima te mpo kepoto bawana bafungula nsima yango bakendaka poto ngai alobi na bando obandi théâtre piko nzambe misike ekotinga trop zikezi tellement otravaille tana bato ya misike bando obanda vraiment théâtre avantage nini vraiment dolo oni vraiment ogagna ngai kombo kako ezobundela nga kombo wana nde osala msu mare na nga mpa azwa mwa lipa bapeti nafuta mpe mwa pale mwa nini nasepela wana Charline ongi vu de loin oyo apesanga vrai corps oyo nakolala na nga nzala te malgré badifficulté ya monde yango naye kokuta na makambo ya lokuta na makambo ya solo omonaka kaka toyokaka kaka totala mais bato tu oyo baolanda nga na sebaki na odistraire ongana co artiste walox outi koloba ke bato nyonso bakendeki kosimba kisi banani bato ya kisi nyonso daa bakufi tomona mpe bibembe vraiment ezolandana mingi na théâtre pone bato bakufaka na bango chaque jour chaque jour ya boye vraiment bakomede yebana po toyebani yebi kombe bakufa na baeglise ezolandana boye pone ya kokonte du jour au jour kombele monsieur bakufaka yo yebi bango kombele baétudiant bakufa yo yebi bango kombe babarmani oyo bakufa yo yebi bango biso nde ezalaka rekoni mpo toya bato ya tele liwa toyaki kokuta yango bino mabolobaka yango adamu na eve baliaka so mbuma nde tokoma kokufa po bozokamwa mawango nde lobe kozala mpe yayo lobe kozala mpe ekokufa kaka ata komi na 90 nom de jésus mama bolingo akufi kaka boye vraiment est ce que oyebe mama bolingo ye mpe aza star nayebiko bozwa vraiment mpe ntango ebele omema munoko na otia eza ya pamba te ya solo naotya munoko ya pamba te na joue na bato ebele mpe oyo bakufi kufi nga na tout vin de die basala biso teste bakwedi azali babenga ve bodoxile peshanga siko boa 100 personnes bosala teste me naleka moni confiance nalala nango na munoko na otia na joue na bagrand mpe na jouaka letile oyo na bagrand mpe bagrand na baa na respect nanga mpe nga na respect ntango oyoka ya nouvelle nesalaki yo ndenge nini moto oza omatopa opasa tami ojoué na ye yo so moto akufi osekaka oseka te esalama yango natuni osantaki ndenge nini mpasi na kamwa otuna sikoyo ndenge moto akufi boye esalaki yo ndeni me motu akufi nga nayokaka mpasi sikoyo so moto akufi naseka te natuni peut-être baémotion eza différent ya okufela nga akufela deya mwana na parent akufela na papa donc mambaliwa mpa na nga elekaka su te nakomona ngo non papa moto abotanga kufa nga mwana aboti moto aboti mwana akufi sikoyo émotion wana ozalanga ya nde nazalaka na émotion nazala nayebi kaka akufi bakunda na bango ya kena ye mais eza kaka mpasi mpo bamare wana ifale bazala na bahonore bango vraiment na makambo oyo basali po basali ya ebele ti biso mpe tolanda mais tokotamaka badetail mosusu te nzambe azwi ye mare apema na kimia nayebi ke na kongo soki moto akufa ezalaki ne grand soki abeti kaka toaki tobosanaka na biso ye tote mpe koperdre comédie na biso na nkombo ya Richard yo ozoluka kaka makala bonda alobana te wamve nakanaka nkina motu te bato balingaka nga nde te mpo na verité mpona émission ya balox bavérité ozopopola te napopoli motu te vérité vérité ezaka vérité oyo amoninga yalobi mabe soki ayesu na koya mpo 2025 toyebi totie motu mpenza nayebi biso totie mpe motu na makasi te balox tovandi to na maître me tovandaka ya mosusu motu moko boye fu te okende ozo biloko na ofinga ninga nayebi biso yo omona ye mosusu bafunda biso na part mpo na vérité me na okesamba mais vérité ona émission banda tobaya nayoki mpe tolobe motu mabe awa te yebi bango te seke oyo amiyebe likambo vraiment mpe Richard aniokami mpe na tourne te me bakundi mpe na honneur anda tourne te abelaka so ngai neti comédie tourna te olelalela
On a passé mon autre la salle de mission fort. La soirée résultat. Attends, on a tiès quoi esprit. Ngaye. On s'en moutonné tu as couffé pour un souci ba bien souté na kamwa mabe. Eh. Babiso ba ba bola, ba Patrick Balok so ngaya ata bokangi tous les TV na les gars na mai. Na mai ndeni. Oh, bakangi ba TV ba Balok so les gars na mai. Kaka. Oh bokangi oyo kana souté. Tango na banda ko yoka na bino boye benga, bino mo pesa nga nzira te. Siko na zongi bokanga. Ocha dati kuna ba sale ze pele la Congo awa. Bazo zela bino bokende ko bete yango, bato bino boye bani. Ti siko fuilo na fuilo. Soki bo bini te bo olia. Ka debile. Bo changer mamu. Onga sala ba na bo mo ablage, otomsu bola se moyibi, otomsu bola se shaya, otomsu la osinini, dans faut ça ça. Et là, dès que ce mobilité, il faut dire là. Faut changer. Vraiment, à part le président, vidéo, les ans, président, il y a aussi l'année. Oh, parce qu'un jour que vous jouez un peu. Tous les présidents, va président là. Bah leader, il y a joué là, vraiment, bah leader, vraiment. Presque va te belé, hein. Presque va te belé. Et bah personne n'a pas respect dans la, on a pas ça va. Patrick Balox, marié, célibataire. Là, moi, si na ça, auto ça coutume kalaté. Ah ok, félicitations. Maman bana. Ok. Apesi mbote. Courage kaka. Wa kufaki wana. Awozonga na ye. Ah, bobota ndena ye. Bobota ka mona moko. Bana mwana kufi na beti na ye. Ya solo. Bonga na ye ba nte oye balade. So na zaki muta tutu. Eko me ba okangisa ba mbongo ba group si ba salaki. Nga na ye bani te. Nga na ye bani te. Yo mona ngota na page. Nazoko ba me condolence na zwa te. Ya solo. Ba président pe ba ya kotalo te. Oh monde encore te. Donc ba président nyoso leke pa ba ngwana ta moko ya te. Nazoko message te o lo ba ma. Ba lo sta no bote o tala wapi. Oya sabotage. Mais président puis de là yaki quand même ya ko zanga te. Na pesa nga passe mo na vie. Mais moi na ngana alakisanga ke po nyoso na sale fitanga te. Ah, ndeni. Ba lo sta no bote. Na nyoso sage futa o te ndeni. O mona laksa. Attaque mes condoléances à Yaya, rien, 12 quoi. Voir même ba proche na ba confrère. Ah, on a approche na ngeza nza mena kimbango. On poser question pour balance, ne pose pas vite là yaki. Ba komela ngai Nzambe apamola bango. Ba pe ba komaki te, Nzambe pa pamola bango kaka. Nzambe pa pamola bango kaka, mais malgré mais moi na wana pe nga bato bayinanga na sala elo bazela sute to bongisa o na kanda ya mwana wana ba o ino pona succès non peut-être ba na succès na za pela succès na succès ngamba fini ba o bi muto ba sala ba o ba ina 3 azaka ni étoile e bien ngo bana ba compte na bango ba YouTube ba kofinga nga po batinanga bele bana ba 10 compte 20 compte o kanta lokwa nani avec loka femme ta fini zo ande pio so ngana ba jena ba ona hebia ona lobi la vérité ngana kufela ki mwana même mutu batu musu ba bosani bolamu ya jour moko pardon batu musu ba bosani bolamu ya mikole belé ona mabe ya jour moko mais ba bosani ke na yeda pe batu na sunga pe batu nazana ngana ngote mais nazana mutema so na ngo ya mukefa na pesa mwe omoni jour moko za na posa mai na sombela ta mai ya 50 francs zala reconnaissant on a reconnaissant mais azala na douleur mwana kufa nazala na vage bakunda mwana mona pete oh baba zela ka otende nyo umelaka mère abote na 7 mois OK d'accord nga ko présenter so bato wana bazela te na makambo na bango ezala ba fête ezala nini na oya oya balamba bali oya te pe esika nyonso na leka nazalaka te bazwa kwa batia na koyaka lisusu te. D'accord, merci beaucoup abonné fidèle ya chaîne na biso tozomona télévision bozaki tellement bela kolanda émission na biso suka na masolo babi TV zangonga wana tokomi presque na suka vraiment émission na biso Patrick Balox monde de la fée émission na biso ezali non na kufete monde de la fée émission na biso pour ba mboto no pesa bana ba fan na ngao ba fidèle pana ngai ni na kosila na nga
ozaka nanga kaka na nde pe na ozonga lisusu bowana nga na page na nga ya akoloba ngo page na nga ya Facebook so beti artiste Balox officiel ndoko mona mamu na biso tu omona babola se omona toza wana ba dada soki oye na TikTok obetika Balox 020 tout yango eza wana na chaîne ya YouTube eza Kimbangu Balox TV naza wana na chaîne Kimbangu vraiment nga moko mona nga mboka mbunga Kimbangu OK soki boye na bola se TV mona nga naza wana donc babiloko wana tout wana siko wana na ogere wana eza ya ngai ya mutu te donc soki pa na yo na ye te seki pa na nga bato baotala yango donc botika na bino komitungisama botika na bino kolobaloba bozofula nga esika bookende otonga nga mutu mosusu ayebaki te ntango bootanga kombo na nga atinga mbamoka sikoyo mabe oyo naomona chez bino na malamu naomona pa ya bino so batuni bino nga wani bokosela bamo me bino so batuni bino batuni nga bino na oloba bolamu na bino tina okufa na ndogane bino wa po bino so bosangani te bozala na fox te poso batuni bino ndeni oyo afinga kutu nani nafingaki nani bokoselanga makambo ya video yango botiango na bapoche ebima te Balox bora maman nanga mama Rit Makoma la na Rit Makoma o mwana bino yeyo naza maboka ofunga naza na esanga batiki nga na esanga mais omoni ndege wana oyo akendaki kotala soki mbula ekatani na histoire ya Noa ndege wana esanga akozwa biso bobima mpe bozela te na vi na bino nga na shue naza kaka na bino mpe koto bino botourne so babika bino boza na koya te babenga nga botuna bato bachaine na bino wana so babika bino boza na boyaka na nga koya bozwi. D'accord, merci beaucoup pour abonner fidèle à tout le monde à la télévision. Vous avez bien Roland émission comme na suka émission na biso na pesi mbote pa ya maman Rit Makoma la maman de tous na pesi mbote belé puis monsieur voilà c'est Tingi na pesi mbote belé puis monsieur Dieu donné Maweja monsieur Ribet Samba la réserve Maweja yo anti ma caméra on ba yembi bongo la ba anje bongo na ba luba bino bolinga la lole tigrasi sikonzembe wana eza nzembe to mukili nzembe wana loka ba ndenge alobeli yango alobi mabete okay po nzambe na likolo nde balobaka ba ange mbayembelaka ye so ya yoloba ba ange batika po nzambe ayoka mpe ndenge ya sanjolaka ye alobi mabete eza lokola ba makelele mosusu bon totourna mpe makelele eleki ya mosusu motala na message abi ba ange batika na bango nano bayebi po ba ange bayembelaka ya nzambe chaque jour so mutu moko aye ana mposa yembela nzambe ba ange bapema nano ya pasula ola biso bakongole te matozwa makambo boye ekomi azolinga afanisa ba ange oyo ayemba koyemba nini wani bosala yango basalange na biloko na bino botie mpe na bapage na bino botie mpe na batiktok me bofinga moto yango papa nzambe apambola yo moto asama na mboka oyo babumisake kaka nzambe apambola yo alobaki boye nzambe alongola ba ange pene na ye bayemba nanu te donc bazala na bamopanzi ya kumisa sikoyo nzambe na ndenge na ye comprendre po nzambe esi ayebi na baange bayembelaki mpe nzambe na aza bongo osambele mpe te aza kaka nzambe so babiso baoyo toboya na biso kosimba kisi mpo so osimbi kisi ntango retour ekobeta yo ozonga mpa na yo siko biso yo okuta biso kuna de abana donc nzambe apambola pere na ngana. D'accord, merci beaucoup pour abonner à tout le monde à la télévision. Mungane tovani bwe na ndoliko kana na maloba. Yebi ngate. Mungane la boy. La sengi aide liboso pa nzambe. Ya mibale pa mfumu Kimbangu. Misatu pa ba para ba mama surtout ba mama, ba papa, bana génération Bexo quoi. Comprendre? Balobaka wera sili. Lelo de la forêt. Ezate ke avant la vage boteka mbetu na teki pongi te botika ngo nazaka ya kolala kolamuka sina lamuki malos wana omona wana nazala invité ya bato ba malos oyo ebeta eyebika biso ko biso na minute yo tobeta malos bato mibale ngai na bolasi le 27 avril na Kisandu tokobeta
2 personnes tobengi nde bainvité eza fara Kisasa Kisanto bata Kisasa toaka mibale bainvité na biso eza bata chaîne Balox Kimbangu TV kuna tobeta na bata Congo Central baorganisateur ya maloso wana eza ngana Bolasi bato bayebani te bato bofina soki tosilisi kuna toya obeta oyo ya Kisasa bato bayebani te bato oyo bofina ngana ozela ekili oyo boza ebele boyebani botyela nga dati obanda obeta yango 2 personnes bosangana te bobenga bato bayebani te bomona olela d'accord na pesi moto ya monteur na ekoma nyonso olobe ekoma oyo eza pena omoni ke eza utile otuna olobe ya bien nayebi ozwa kuta mbui mpo nayoka te ozwa apo otikala po bosalika mfo bosangana nasona mpona ngai jésus d'accord merci beaucoup nakoleka kala mama na ngai na vi fosalaka bilan botala koto bowuti na koto oyo nga siko bilan nabi nga na Bolasi tolobi to compteur ya 0 tout tosala bobosana tozongi sikoyo bino bozalaki ikolo me botala sikoyo soki bobini te bokolia soki bolie te bokobina ok asisi na mama merci beaucoup Patrick Balox tikela mota na bwaka pe mama banga nanga napesi mbote pa ya honorable Patrick Afuti babiki yamba charge ya bana Kimbontseke na peso mbote belé pour monsieur Ribesa makamano me boki ete Ribesa la réserve de la prince congolaise Zambi a peso makasi mère bisinga moi santé bouger et bouger yo Zamba limbango simba yo quoi d'accord ozana bien zanzoto elingana Ribesa mama sala nga nayebi sala nga pe bo. D'accord, merci beaucoup pour abonner fidèle. Vous êtes comme un bisou dans la émission. Nous avons mingi dans la bisou bye.